papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Satiro ila takalia yange katana na bituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa Mokosa Kilima Goma Giselle Irene Masiandoki wa Mokosa Abisana kwanza muna wa Amange wa Eden Marché Lidl na kati ya Kinshasa ba diaspora benga na numero wana ezoleka okozwa Eden Marché ofuti mbongo awa bake ko livrer biloko na ba famille na yo na Congo Kinshasa na commune nyonso partout bozali baza na transport Lidl na kati ya Kinshasa Eden Marché na biloko ya kolia ya qualité bobenga bokozala jamais déçu balobi Eden. Bonjour madame. Bonjour. De la part de maman Ideni de Londres. Oui. Baptise Naina Otika Biloko. Biloko. Toujours Otika Langa? Yeah. Maman Ideni na Londres. Tona sac ya makala, demi sac ya fufu, sac ya semoule. Loso pili na kape tomate. Nyonso yanga. Mama Ideni abaki asalo sibisi oyebati. Ayebisaki ngai. Bakoya kotika biloko me na ndimete nga nayebeka eza lokuta. Ya solo. Mais na moni peut-être eza réalité. Vraiment. Eden Marché. Eden Marché. Eden Marché, vous avez fait vraiment. Vous avez fait. Nous sommes Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Sobamisana Kolanda Irene. Masiandoki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vraie po esa la bino ba vraiment kasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki esa la ka vraiment bien makasi to ebisa ka bande konyoso balandaka biso partout ba o nanu ba sabona na site ote bo sabone au site ya mama bino ba o déjà bo sabona bo partager kapo esa la ka vraiment bien makasi biso to bete la kabino masolo ya solo to betaka aubergine te to sait la ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie na ba conseil vis-à-vis ya makambo tozo kuta malango na mokili eleki vraiment ebele ezaliti na biso to bete la ka masolo na réseaux sociaux to pesi merci na bande konyoso ba soutenaka biso na ba prière na ba conseil nzamba lola asala bino bolamu pourquoi pas na sponsor na biso Betty la patronne moi seleki mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa nalobaka respect na la patronne Betty moi sa mebla vendenda kuna verchache ya kusamba ezate balubi Betty la patronne umela musala kitoko ndenge moko na pesa ka merci na Anastasie Vita ya papa Trésor Chou tazi Vita imana porte-parole na biso ya mayele tobosani te kopesa merci na ya Simondo ya papa kokodia nzombo na kati ya Irlande bamure na bamurezi topesi merci na mama Bibishe Mwanzambi euno en direct de 001 BBC de moi-même Bibishe euno balobi umela bamure na bamurezi nyonso bopeselanga ba bisou na Naomi Abele eyale na kati ya Luton bana Londres balobi Naomi eyale ya papa de Gaulle Muwenge bamure na bamurezi nyonso toyaka boye tozobeta masolo pona kosunga communauté tozosala publicité na bandeko balandaka biso partout o bamitungisaka balingi baso mafuta kopakola bazoyeba te bakosomba esika nini parce que confiance esila biso na masolo ya mafuta tobangaka ba mafuta mabe ekota mingi na communauté mais nazoko assurer bino mafuta ya kitoko ya sur ezali Grace Light bandeko nanga bomema na loyenga bipakola pakola te ajeza nano boko regretter
benga Grace Light Cosmétique na kati ya Bundese. Mama Cornelia lutadi la mwana telesi mwasi ya tata mafuta ya kitoko ya kalite okosepela azape na ba garantie ya vie. Biloko ya kolata ba chaînette ya kitoko biloko matoi ya kitoko ba garantie ya vie. Osombi chaînette na onde konanga obosani masola ba chaînette obi oyo eza ya vie etikali bongo paske ebebaka te. Bobenga embangu numéro na eza na logo na biso batie care bakomi Grace Light Cosmétique. Topesi merci na Pochan Andel Mobange na shipping na kati ya colonne. Olingo tinda ba carton de konanga ko hésiter te bana Bundes benga Pochan Andel Mobange na shipping okoza solution balobi vi abungisa kiloko mutute. Ato pesi diama ekomaka. Tozo kende bongo. Oh mama bino ebeteli Promax Irene Masiandoki mwasi atika masolo na défaut ezalaka nga na betela kabino masola solo a aubergine ele kakate. Nazo pesa message o na bande konyas bakulanda biso partout ba o balanda ki sola mama Irene Masiandoki lobby ba commentaire botiaki nzambalola apambola bino ba conseil na bino ekomaka vraiment tant on a betaka masolo mutaye ko senga conseil plaisir nange zalarake batu bosalaka ba voice bokomaka na WhatsApp botiaka ba commentaire na YouTube nzambalola azongisela bino ya mingi kaka tango 8 ans ya kokoma ndeko nango ka pe kolamba fufolia tango komise ko considérer likambo kole sumasia akanisela babone na nganyonso akanisi batu nyonso balandaka mama Irene na mabota na bino bozala béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lisona meme bino leo bandeko nango eza lisolo moka ya pasi ya mawa parce que mokili ezote ya biso makambo ebele mokili lokwa na tokufite tozoyoka mingi pe tozomona mingi. Lisolo nazobe ete salinga pasi ndeko moka benga na Belgique bi mama Irene tozobelisa mwana biso na Kinshasa. Mwana abeli penza o tozoke deja 2 ans yangoyo mwana biso mwasi azobela. Abota azana mwana na imoko azana âge ya 32 ans. Mama Irene mwana na avanda kepa na biso banda bota basintai abalate tobokolaka mwana biso na nièce na biso pa bota pe mwana mwasi bavandaka na ba mama kuna Kinshasa. Problème ne sali pona benga mama Irene ezana mwana mobali moko boy azana Allemagne. Mwana mobali wana Allemagne akenda Congo alinga mwana mwasi wana. Ba mourir na ba moureuse nazoka mwa soki nzamba bateli semaine prochaine tokosala ba live tokotia ba audio. Mibali ya Allemagne na Kinshasa bazosala ba bêtise naza au moins 4 masolo ya mibali ya Allemagne elekelanga. Nga zoro mona ka France Belgique bamboka mususu au contraire na komo mona ba masolo Allemagne e komo kote na nga mingi bande ko semaine prochaine nzambe soka pesita tokotia ba audio boyoka ndenge batu bazolela. Mibali bazana ba Nürnberg bazana ba Munich ba oke kosala ba aventure na Kinshasa ezolekelanga. Mama Irene mwana mbali moko aza kuna na Kinshasa na Allemagne disons il paraza na mwasi nanda kuna bana makende ki Kinshasa ke kosala ba aventure na petite sœur alingi petite sœur mais aventure ne asuka ki ngona aventure te mama Irene apesa ki petite sœur espoir ya makasi bakoma ko solola soki akei bavandaka na petite sœur na flat esali ke famille na biso eyebi mwana mbali wa azaka na Allemagne bapesanga photo ne bapesanga kombo na ye na benge pe une fois to solola mama Irene nzoka za na mwasi na ye na tuna ye sikonde otena mama tokabwana nazobongisa pona kende kobala mwana bino na Kinshasa. OK, problème ezate. Ngape na yebi na ngai ete mama Irene ngana za musika na Belgique yebi poto ndenge tozalaka. Na yebi ete. Vili pa pesanga vandaka na yebi na nga bato kuna te. Mwana zo mobile na Allemagne to mona ka ndenge zokende. Diku ba bengi biso mwana azana problème azobela nini o mwana mutu eningani ba mourir ba moureuse boyoka mwana azobela lokola dépression di boma donc nazo comprendre te mama Irene ezangisi biso kimia na famille to bandi ko kende ko tambola prière ni to kotite esika ni to kete menko luka lobiko mwana azapena oya ye mwana bokolaka nièce na biso aza kuna ya mokie mama Irene eloko ni etungisa mwa to yebite na benge kutu mwana mbala ngo une fois na Allemagne na benge ayamba kingate na seli voice a réagir na epete na tuni bato ki cherchanga obongo mobile nango ya Allemagne petit frère moto zarane kuna kuzabi ayebi ke mwasi na azobela ponga moko na komela ye na Facebook mais na téléphone ayambaka na ye buntu susute mama Irene eza pasi tozota ndenge nzamba zumi ya biso bambonga bakisi ezokende ba traitement kokekota ba radio koyeba pourquoi mutonge ningani tie komi ke bayebisi biso tolanda ngo na nzela ya ba prière mama Irene na nzela ba prière toke kokuta nini ezali mwana mwasi ya mobali oya Allemagne mutu abwaki mwana biso maladie ya mutu mama Irene toyeko apprendre ke mwana mobali wana Allemagne na mwasi ne bazana problème te bazalaka ndako moko
ipare na masolo ke mwana mwasi wana Allemagne akangaka ba message biloko nyonso ya mwana biso oyo aza na Kinshasa. Basala mwa ba discussion na mwana be compréhension ndenge ezalaka atika na ye mwana. Mais mobala Allemagne apparemment tanga komi ko vivre na mwana koma ki na posa mingi asengage penza na mwana Kinshasa atika na ye mwasi na oyo ya poto bazaki na be compréhension na bango. Mais fallait bisa mwana vérité ya kosaka mwana kesi bakabwana. Ba papa bokendaka pe na bolingo na vérité ezosala pasi. Eye kosala ke mwasi na ndako tango kaka makambo wana bazonaka ba problème pare na leki nga pe na yebaka na ngate mwasi ngo ibaka kendaki Kinshasa ane soki nini yango wana soki akenda kosala nini ngana bino toyebite ipara zoka so ba photo ya mwana lokola kangaki déjà ikazo déranger bala na ye kanda ya mwasi memeki amema mwana na biso na ndako ya nganga donc ti mwana zobela mutu ezali mbanda na ye ya poto mutabwakeli maladi ya mutu. Mama Irene ezali pasi tozo kendela ba prière ko luka lobika mwana tisiko mwana ana nanu abikite. Mama Irene mwana mbala ko ezalaki Justin aza mutu a Allemagne. Mama Irene apesanga komba ville moka vandaka na yebi pe batango te komba ville ngo pe nazo yiba ko prononcer ngo malamu te mais aza mutu a Allemagne. Bande kope na kini kuna avandaka wa avandaka soki na miniki soki miniki avandaka soki na bazoko ko prononcer comme mboko te maparama ezali miniki obiso to benga aw. Mais prononciation na bon ezozala moi bizarre tozo ko confirmer te est-ce que ça vraiment ville ya Munich tozo ko confirmer ngote bazo prononcer ngona no malamu te ba mourir na ba mourir zindeko moi sa mère ngana landa ko awa na poto pesa basi ya poto conseil pesa ba mama na biso ya poto conseil mama Irene so na ngeza mulaite mwana zobela siko lokola bakambo ebimi to ebi vérité que moi sa poto mutabwa kele maladi wana to kena ngo vraiment na losambo to koti na ngo pena ba prière. Mama Irene bozo ko akize ba fille ya Kinshasa mingi quelque part bandeko nanga to meka ko comprendre ba sœur na biso baza na Congo ezala mwana mwasi moko te soki mobali ake ko linga na Kinshasa kalingi akoki ko boya mobali nyonso akenda kolinga mwasi abetelaki lisolo ya mwasi ne ya ndako ya malamu teto ya ex na ye akoloba kaka mabe na ye lokola pe mwana aza na Congo aza pe na libala te ezosala ke bazondima bango pe tango bakondima peut-être pe na poto aza pe nesika ya koverifier ta yeba vie ya mobali wana avivaka ndenge nini awa na Europe ya wana pesa bandeko na biso ya mibali conseil parce que bango bato bazomonaka baleki na biso na ba réseaux sociaux baleki na biso bakota na via ba TikTok ya ba Facebook bien sûr bataka ba photo na bango mais bango bato bamonaka bango bato babandaka koluka baleki bango bakenda Kinshasa balinga kumoni mwasi kitoko zana mwasi na ndako molingi kaka o déranger mwana olingi mwana opesi balokuta lobi tango ekopete na ndako nokuna ekomi guerre lelo biso mwana mutu ebebi mwasi ya poto mutabwakeli petite sœur na biso maladi ya mutu amema ba photo na epa ya nganga. Ba mama to banga nzambe Jésus-Christ revient bientôt. Oui, mbanda lingaka mbanda te réalité ya mokili. Mbanda kumisaka mbanda te réalité ya mokili ato lekie na kitoko mbanda kotikala kokumiso ata mokolo moko te. Mais to sola lokola ba mama ba boti. Ngana kamwaka basi yo bazalaka. Akangi mobali na ena likangu. Akomi tina niveau ya kobwakela mwana mwasi o maladi ya mutu. Oui. Kibombanda mutaseptarango azati mais quelque part nzamba pesa biso sagesse ya kibomoto to meka ko raisonner mwana mwasi wana azana Congo Kinshasa mobali na yo azana poto bakuta na réseaux sociaux bakuta mbala kende Kinshasa mobali mutabanda kolinga mwasi mobali ayebi kazana ba engagement tanga ke kolinga kote mususu azoko accepter ba photo ba message biloko kotaka na téléphone na ye seki yende mutaza mutabuzoba tango mwasi omoni bongo obeta maboko te logique eza bongo okosilika mais contrôler kanda na yo famille o eza na pasi mwana mutu ebebi tina niveau ya kokomisa mwana batu na maladi ya mutu pona mobali yaya pourquoi okolingo boma mutu pona muninga na yo mutu ba mama boyoka yo mutu za prête kobwakela mbanda maladi ya koboma mbanda yeba kokoma sansin ya vie. Po mobali noso kaza mobala mobulo kwando bwake noka batu ba maladi yo kosa noka masumu pa nzambe pona mobali ne peso réussir mobali na ndako nde a changer yo komi kokende koluka ba mando bwaka ba maladi conseil na ba femme mariée nyonso na eko sunga bino lokola ndeko na bino mwasi ozana libala mobali no azwi likao quelque part mama komi kitisate obanda kolanda mobali wana lukwa oyeba pourquoi
mibali misusu bazwaka makango ezalaka sentiment na bango mpo baninga bazozwa ye pa zwa misusu bakuti badefo mpe pano yango akende mpe kozwa bamoure na bamourese eloko eleki tika eza te tokomaka na niveau ya kobwakelaka baninga maladi te mpo na mobali toboma mbanda mpo na mobali ndeko na nga ebongo soki lelo mbando abeli liboma lobi oyoki azwi susu mwasi mosusu oke susu mpa nganga abeli susu mbanda mosusu liboma seke oyo na vi okoma nokomta kobelisaka bato maboma mpo na mobali yaya mobali oyo ya fidèle aza mobali oyebi kobanga nzambe nazokosa bino te bamoure na bamorise lopana okende bino calme mpo famille eza na pasi mama Irene tozosouffrir mwana pena moto eningani mwana kitoko mama Irene donc toyei kodécouvrir ke maladi wana babi mwasi ya poto moto abwakelaki toyebi te na moyen nini atindaki moto abwakele toyebi te mwasi anga akendaka afrike toyebi te soki na neni nde alobaki na debi bayebi te diku mwana azwi maladi mobali wana akima contact eza lisusu te lokola moto basolaka ne moto ezosala malamu te abengaka mpe susu te mama Irene nga nazalaka na nimero na ye nabengaka eza ba année passé boye année passé na ba février mars nabengaka garçon wana mama Irene nazorapele nimero wana arépondaka te ata nakomi arépondaka te me ndeko mobali na kisa abi akomelaka ye na Facebook ke mwasi azobela arépondaka ye merci donc ayebi nouvelle quand même ke mwana azobela le temps ndeko mobali abanda kobakisa maloba alingi suku korépondre ndeko na biso mobali te mama Irene aza na mokili aza na sa mabele te aza pe na lola te aza pe na lifelo te aza na sa mokili oyo na ye na mwasi na ye mama Irene beta lisolo oyo baza soki na vi soki ya miniki soki miniki bapesi komona ezala soki frère Justin bamoure na bamourese mibali mingi ya poto bakoma soki alimi mwasi na Kishasa apesi ekombo mosusu baka wana tozozwa yango ebele yo bengaka mobali na ndako Justin kuna baobenge Dode yaya tozomona makambo ebele na moki tozoyeba te me bandeko na biso ya mibali eloko bokobosana na vie avant bokufa soki bokobosana na vie bobosana ke jugement ekozala soki bokokanisaka kaka na vie ke jugement ekozala ndeko mobali bokosamba boboti bana basi boza pe na basere na bino na famille bozosala mabe famille eza na pasi mama Irene beta lisolo pesa conseil mingi na basi bamama bolandanga bamama boyokanga litomba nini opedre bokonza likolo mpo na biloko ase na ntango mama na lola libala ekozala te ti okomi na niveau bwakela moninga mutu maladi ya mutu mpo na mobali yaya si ekoza prete oboma mutu mpo na kibombanda ndeko na nga mobali soki aza mobali ya mobulu atobomi mbanda wana kufi lokola aza mobali ya mobulu akolinga mwasi mosusu yebake yo na vie bolingo ekomisi yo assassin obanda koassassine bato vino mobimba mpo na koprotege libala to mariage na yo conseil gratuit na basi nyonso soki oza na mobali aza surie te luka obondela ye nanu achange olobanda kotake basi na libanda bamoure na bamourese eza vraiment pasi nzambe apambola bino ndenge bolandaka mama Irene napesaka bino baconseil nayaka na ebeteli pro max o mama bino ngam natika masolo na défaut na réseaux sociaux mona elaka bino mwa loyenge baambiance mais ça dépend ya message na yoki ndeti message oyo famille oyo eza na choc famille oyo ezolela mwana bango mwasi aya poto te akenda ata Dubai te ata Turquie te donc ndeko ya mobali mutu ayeba esika amonela mwana bango esoki na Kishasa esoki na réseaux sociaux mpo na minute oyo mwa ester na biso na Belgique avandisa mwana tune boyebanaki ndenge nini eza te parce que mwana azopedre mwana aza makambo miyebi te mwana aza na problème ya mutu vi ya mwana ebebi na nzela ya bapriere bopital batamboli partout bakei kimia bamonte bamizongisi na mabondeli nde baye komona ke maladi wana abimaka na mobala bato na poto mwasi ya mobali wana mutu abwakeli maladi wana bamama tobanga nzambe Jésus Christ revient bientôt yo mutu ozolandanga oza mama to yo mutu ozolandanga oza papa mwasi nasala ekobo mobali asala ekobo kokoma na niveau koboma mbanda te kobwakeli maladi te pinir mutu oza na ye ekomama soki mwasi to mobali asala ekobo nga napesaka conseil ya tout droit okoki oboya ye osali lisumu te soki pe olimbisi ye selon Bible nzamba lola akopambola mais à condition limbisa pe bosana
kolimbisaka te mpo orapele ndenge nabetaki solo elekaki lobi lisolo wana epesi mpe lisolo mosusu bokoyoka yango na ndeko ya mwasi mpa ye kopesa mpe oyo ye yango wana bandeko bozolanda nga nzambe alola apambola bino message nayeli bino eza vraiment mokuse me eza mpona kolamusa bamama na bapapa tosalanaka mabe te kitoko te mutu ozoboma moninga na yo mutu ozosala moninga na yo mutu mabe mpona mobali ndeko na nga banda kobondela mpona mwasi aza mwasi ekobo mobali ekobo ye nde achange olo banda koboma milimo ya bato libanda parceke famille elobi mwana bango aza mwana ya mobulu te mobali oyo moto akendaki nde kolinga mwana bango mibali mingi na Kinshasa bazalaka soki bakomi bakosaka na bango ka bandeko na biso ya basi bakosaka bango kaka toboyana na mwasi azaka mpoli mwasi aza teti mwasi yango na tike bakosaka kaka na mona te mobali to mwasi azoke kosala ko bazokumisa mobali na ye ngamba ye nanga linganga mingi mwasi nanga aza kitoko yango na ye kolinga yo elobamaka te bamoure na bamoureze bakokende kaka kokritike yo yango nalobaka mibali batongaka biso epa bambanda basi mpe batongaka mibali epa bambanda obeta kaka mabe ya mobali mpo sika ozokende oyebima nde malamu vi eza bongo réalité mokili yango wana tozoloba ndeko nanga totika komisala sembla vérité nayebisi bino yango oyo me bamama tozala bafemme forte ide ya kobanda kobwakelaka bandeko bamaladi ya maboma en tout cas opesi famille moko pasi quelque part na mobali wana selon ville bazopesanga eza miniki me na confirme te bazokoka koprononce yango malamu te bato afrique en tout cas soki oyoki lisolo oyo oyebi likambo boye osala ngo na bomoi na yo buka mabolongo senga nzambe pardon changer bomoi na yo tant eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt litombani tobomanaka biso na biso bato biloko nyonso na mokili ekotikala na lola libala ekozala te mwasi na mobali bakotikala jamais kosamba air moko mutu na mutu akosamba na ndenge na ye ekomama te ke soki oza marie bokosamba te bokemba mo na lola c'est faux ndeko nanga tobanga nzambe lisolo epesi nga pasi kolanda famille ndenge soli nanga motema nanga esuki nazalaka vrai mama nazalaka vrai mama yani masolo mususu nalobaka Jésus-Christ pourquoi motema moto ekoma tina niveau oyo pourquoi tokoki kosala mabe tina niveau akobwakela moninga maladi ya liboma aza mwasi ayebaka ne su makambo te akomona baperiode akomiyeba te conscience ne koyeba su te kazaka na mwana abanda kobima azobunga na ye bandeko na nga tina liboma opesi moninga abimi mpe na prince lokola moto esala te batuti na mutuka akufi yo ozovivre na yo ozolia mpe ozolala nzambe aza malamu bato mingi baboma bato balalaka na mbeto atie mpe motu na coussin nzambe apambola bato ya mabe akanisela bino apambola bino kolanda misala na bino abosana te salaire na bino bokozwa tokomi na suka nzambe apambola bino partager s'abonner na Iran Masiendoki TV o chaîne na mama bino tobetaka masola solo aubergine te yo moto ozolanda biso ko hésiter te benga biso na lombango pesa biso so bitanga kombo tokotanga kotanga te tokotanga te famille totangi kombo te grande sœur aza na Belgique totangi kombo na ite parce que lobiko na bango ezo dépendre sur na couple oti oui ezo dépendre na roi des rois na Jova Rafa oya bikisaka elike na bango ezali ka kosunga mwana bango parce que bakimi na maboko ya nzambe assurance ezali eza juste un message pona koyebisa bandeko nanu bakomi na niveau kosala te quel que soit kanda to doser tant eza mauvais Jésus-Christ revient nazoko sabinote tokutani mbala sima bisous bye epesa zuwa te po toleki bino na mosala tokendaka bongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko yo mutolingo salisa fête no ya baptême anniversaire mariage au Saint-Valentin journée de la femme matanga olingi balambela biloko ya propre ya qualité na prix ya bien benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko akangi masolo na Londres abimaka kendaka pe partout yo pe mutozo bala na o na France na Belgique na Italie na Suisse na Allemagne ko hésiter te kaka na numéro ozomona benga Tisha Blessing Hand ayaka service traiteur oyo tozo respecta ngo makasi po musala nango biso sango deje kenda bo benga na prix ya bien obongisa feti na okozala jamais dessus Tisha Blessing Hand ndenge bozomona ka banzungu ya
kalite oyo ndeko na nga ata obengisi ye wapi akoya na biloko ne nyonso bobosana te bandeko ya Londres babi Mère Loboko alambaka mpe banzungu o mwa bimpiatu o makaya bupondu bana Londres oza fatigue olingi kolamba te yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso taba ya sur kwanga ya propre tolambaka nyonso epesa zuwa te po toleki bino na musala Tisha Blessing Mère Loboko Nzambe